cha Bwana. Vraiment mfumu kipango azali nani. Merci mingi bande koneso bozali kolandanga na bande oyo bakolandanga na niveau ya station ya télévision na biso na côté ya Bakongo ti na ba internet na YouTube. Ona ngai nazali koloba ete lelo na yebite comment tokosukela ekozala soit débat soit ndenge tokolanda yo modérateur ozali kokumba biso na ndenge ozali kokumba biso nazali komona ozali koluka mutu na mutu na kana ye aya ko défendre Kimbangu azali nani aya koloba Kimbangu azali nani kiye merci mingi na esprit oyo tozali na yango me ta unazwa ki message oyo ete tokoloba concernant Kimbangu depuis kala nazali un ex kimbangiste soki na un ex kimbangiste ce n'est plus ligne koloba teke na kima kimbangiste to na ngaka kimbangiste c'était mais ça ce sont des linges sales qui doivent se laver en famille nazali awa pona émission yango te lelo nazali pe mwana ya mama Mikala na makati ankata na ye place nga na botamela comme fils adoptif na ye a partir de Nkamba tango na Nkamba ezalaka nanu banzete ya bapai batwatira bapai o to benga kabiso ba besingombe mabama manga ngoba que ce sont les baramo penza ya ba mandala la terre mais il y a un certain palmier mo ba benga manga ndako wana papa Mikala mama Mikala zakofana na mobile na ye papa Johnny Mayanga. Moi, c'est là que j'ai beaucoup plus grandi. J'ai visité Nkamba, on a yebi ya mikolo te bat bazaro kendaka ba millions de batu. Nkamba on a yeba kezali Nkamba oyo ya original oyo koya kokuta ya lungana alata ki couper na esue mena na kingwa za kopupula ka bangungi na pembeni wana. Nkamba on a yeba kina koleli ezali Nkamba oyo ba lycée Foisi l'aveugle bazaro kumba na brouette. Nkamba on a yebi Nkamba oyo mutumuka kolinga kutoke na Nkamba te c'est pour vous dire que quand on parle de Kimbangu, toka bona awa. Mingi boko yana ba mikanda na bino botangi, ça va toko yoka bino toko ndima yango, je n'en disconviens pas. Mais ngai na okeli na le fait que ba papa na ngai bazali parmi batu oyo batambola kina Kimbangu balia kina Kimbangu. Papa na ngai azali parmi ba papa oyo bayebi papa ki solo ke le Charles, bayamba eto yamba ba ona bandako. Donc makambo ebele boko yoka epa na nga awa okoki kozala kimbangiste. Okoki kozala mwana ya dangienda. Okoki kozala mwana ki solo ke le okoki ne pas koyeba yango. Parce que nga na koli na maboka ba oyo batambolaki na Kimbangu ye moko. Donc awa vraiment bolata ba ceinture de sécurité pour boyeba ete monde entier lelo makambo koyoka epa na ngai à moins que bokata ngai. Ce sont des choses que beaucoup ne pas koyeba. Mususu petambo pesa nga émission oyo ba livre nyonso ba makambo nyonso nga na prépara na vie na ngai. Plan ya nzambe biso ba krese to lobaka ete na mukanda na biso mabanza mameka meno ko makanisi ya mutu ya nzambe te. Pour 3 jours na sambeli nzambe na koya na public na kobimisa makambo ebele. Pesa oyo yo pesi ngai rouleau. Mais oya ngai te. A ma plus grande surprise na 5 heures du matin à Tongo lelo tana lamuki ba makambo nyonso na yebi pour toutes ces années na tse yango na pembeni yango te na kokenda ngo na wazana ba version mususu na kokenda ngo. Pour le moment naza ko yebisa bino ete oya liboso nga na zwi ba révélation tika mokili mo bayoka ngai. Tina Nkamba kuna mote kopela problème ezalité. Bokenda boko tanga na mokanda Matthieu 28 banda na verset 18 tina 20. Place oyo yango nga na ko tourner mingi. Encore une fois bazana biki na papetika ba koma tozana tanga ko fongola mokanda nzambe te me bo retenir ba verset oyo. Kuna baza koloba ete sala bango nyonso ba disciple. Bakende partout au monde côté ya sango malamu. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Biloko wana Matthieu 28, 18, 20 na pesi yango abatu boki na na ndako. Na pesi bino su mukanda ya Marc 16. Na Marc 16 banda na 17e verset na 18e. Kuna bazali koloba ete voici les signes qui accompagneront celui qui croira en moi. Balobite ke basantu. Balobite ke bat o basambelaka. Balobi toutes les personnes sur cette terre, ozala mupagano, ozala osambelaka, ozala juif, ozala congolais, ozala qui que tu sois sur cette terre. Voici les signes qui accompagneront celui qui croira en moi, Jésus-Christ. Na renforçant le sous na mukanda ya Jean 14, 12. Et puis, na koya kosukisa makambo nyonso tokoloba awa, bokende na bokoko, bozonga na Belgique, bokende na Londres, bokende wapi. Na kokanga mateya oyo na mukanda ya Acte, banda 18, chapitre 18, na chapitre 19. En dehors de ça, nous ce qu'on y a savant à comprendre. Mais en attendant, tout quand d'abord na verset biblique on appelle ça. Pour un appel si nous verset biblique oyo. C'est parce que nous allons pour défendre d'abord et Abangu est un chrétien. Netingai
neti chrétien nyonso oyo azwamaki ordre oyo epesameli na Matthieu 28 banda na 18 tina 20 kende partout au monde kote ya sango malamu. Kimbangu auti na lola te. Kimbangu azalaki na papa na mama na ye. Kimbangu n'était pas un homme parfait. Kimbangu azalaki muta masumu, muta ba polygamie, muta masanga, muta banzela nyonso ngana yo tokuta na ope to sito kwe na ba makambo nyonso oyo. Personne n'est juste. Biso nyonso to uti na masumu. Kimbangu auti pe kozwa liloba na Nzambe uti na likolo te kiteli kaka bufu. Jamais. Kimbangu awata na kolobela Saint Paul na lingi place nyonso na kumisa komba Saint Paul. Tia komba Kimbangu. Longola komba Saint Paul remplacer Kimbangu. C'est pour vous dire que Kimbangu na tia masumu na ye. Na tango ya iko bengama akenda kipeyeko epai ya ba pasteur ba protestant. Na mission ya BMS qui est na Gombe Lutete. Kuna nde ayekola ki liloba na Nzambe, kuna nde ayeba iko tanga Biblia, kuna pe ayekola ki misala un catéchiste. Un catéchiste na mikola lelo ba ko benga pour un évangéliste. Mais moi j'ai d'accord na définition un évangéliste na un catéchiste te. Et tikanga na pesa explication clairement et rapidement. Un catéchiste na époque wana ki rôle na mikolo je doute que etikali suna ba église na biso. Rôle belé comme il changer dans l'église. Il faut les reconnaître. Mais vous allez pour une émission babiloko ya biso ba chrétienté. Un évangéliste Mikolo, c'est un homme qui peut aller partout au monde, atteindre sango malamu et puis aller kinaye. Mais un catéchiste doit d'abord comme un évangéliste comme premier rôle. Deuxième rôle, azali préparer pe azwami permission na ba pasteur oyo ba formé ye qui est ba bien en anglais un mentor. Mutu oyo aza capable ya koloba ete tata oyo kilone ekoki ya molimo. Akokipe kokende partout au monde côté à sango malamu. Mais surtout un catéchiste apesa meni pe ordre ya partout okei na monde. Okei osilisi musala kowela kaka te ozongana ne pa ya biso bakulu to former yo. Yo pe baptisé. Former pe groupement ya bato. Bato na ba kende lisusu. Soko tali be mission oyo c'est à peu près même rôle qu'un apôtre. Nga benga apôtre j'allais refuser, mais na ko refuser na ngote parce que bato bazali quelque part ba yebinga ke Nzambe pe salinga na kei pe quelque part na monde na tei bat babongoli motema na bengi ba passer ba ya awana place ngope et comme église. Et un apôtre par définition c'est un disciple de Jésus, mais en ajoute à créer pe église, à grouper pe bato. Qui yango wana na place wana kana zako insister rapidement na lingana raté yango ko yebisa bino ete boko yana sujet mususu Kimbangu n'a pas créé l'église, ça va. Yawana yebisa bino que attention Kimbangu était un catéchiste. Un catéchiste c'est un homme qui a le pouvoir de bénir. Un catéchiste c'est un homme qui a reçu l'ordre ya ko komisa mutu pe disciple ya Jésus. Un catéchiste a zape na droit ya ko grouper batu et ko église abali pe ko pesa ba baptême. Kimbangu a fait tout ceci. C'est pour vous dire que définition église et place on a calé déjà ba oba koyela ngai tembe. Qu'est-ce signifie église? Définition ya Jésus kaka tokoza ba dictionnaire na binote ba recherche na bino ko sana ba université o bokoyi koyeba te. Ngana okena o eza na Biblia o Jésus Christ rabuni na biso apesi biso. Bato mi balé misatu basanga na kombo na ngai Jésus Christ. Moi je suis avec eux et c'est déjà une église. Kaku na beti yango déjà premier boulé na za ko boire que la bino kuna na batinyo sona mokili. Kimbangu avait créé une église, bien sûr que oui. Parce que c'est un catéchiste, il a l'ordre, il a la permission de bénir, et puis qu'on baptise bateau, et puis qu'on groupe bateau. Wana de yango na pesi bino na ebite na zako ya lisusu pona pemi sabino muke bokende boye langa lisusu si jeni boza nango comme ça ngana avant continuer kokota na ba détail ya makambo etali Kimbangu o nazana pake oyo Nzamba pesinga lelo na fongola yango na pesi bino antenne. En tout cas atondo mingi ndeko zia bwana bama batata bandeko bana somi ya mboka Congo tolobe na bino déjà été lelo ezali émission ya munene ezali émission munene okuyoka position ya bato na bato bama batata bandeko o wana ezali position ya zia bwana osili koyoka maloba maye na poko ya lelo alors na yango bama batata bandeko on a été na connaissance na bino na ko informer de bandeko basili kokota vraiment na kati ya masolo penza pambate to moni mbuta na bilu komba sili kokota pe donc pe vitakanga asili kokota mais na likambo etali fumu Kimbangu moto ayebi solo penza makambo yango makasi ezali solo penza mbuta na bilu kombo ezali chance monene lokola azali na biso pe na poko ya lelo na yango pe na likambo etali Biblia parce que na moni déposer bwana sili kotanga makambo etali makoma minaka na mokanda ya Barome
bato bazali makasi na yango bazali wana ekuta ekomani weti mpe na muta donc mpe vitakanga. Alors donc na ntango wana vraiment kobanga ezali te solo mpenza tokokanga moyibi mobele kaka na eloko na ye ya nsime na kati na maboko. Alors bandeko wana mibale vitakanga mpe na ekomani weti nde bakokanga solo mpenza ya bwana kaka na mokanda na ye wana azali kosala référence. Donc